Non, là, sauce na ngai. Sauce na ngai yango à suivre. Kokata, tout au vinaigre pour longola sou. On la sou na ba sipi mwandambu ya citron. Et vinaigre fa longola sou. Yango na siso kana fa ntango na mai ya moto. Moni, na va être na mai ya moto po na tiki na mai ya moto. Na saka vana tia épices pour na tika na toxon ya bon ya pamba pour na benda mai. Voilà, na sauce na na ti oignon, na ti ail ndembi, muscade, céleri, poivron, bouilli. Na ti en bon etoka. Avant na ti na zilena na benda mai, après na tiki bon à tout landa siko à suivre. Au kalinga. Na kalinga. Ah na tobisa ngai. Voilà, au kalinga. Na tika tomate pelée, tomate mignon, na piment ngai na kono kalinga. Voilà la fin. Qu'est-ce qu'on a semoule? Voilà la fin. Il faut semoule yango yo. Ça fout. Voilà.